Rosem Malonda mlipasa ya Kabila. Tozaina bandeko ya Congo support groupe Bazali awa na kati ya mabele ya Chango esika maison mère population esika zora force esika zora toujours courage ya koloba oya président Okito ndeko ya mwana ya mboka na moni yo na balabala a mobiliser batu ebele sima na yo non oyo eza GT oyo eza blague te ozo mona oyo eza Congo support groupe eza Congo support groupe ya président Okito tozana marche oyo ozo mona oyo puisque injustice eleki na mboka oyo injustice eleki tellement na mboka oyo yango moni to telemi pourvu que non to arrêter hémorragie oyo lingwe salama omoni seni wana seni eza ya mboka oyo donc il faut Congolais ça la choix na yenenga lingi to lingi te bozwela biso mutu moko boye ko bakisa est-ce que marche ya lelo ndeko est-ce que marche ya lelo ekozapela na résultat moko positif oui marche eza yo moko tala na sima papa ndeko tala la simana ngo zomona oyo zomona aveza Congo support donc oyo eza na simana oyo c'est l'équipe donc il y a pas match donc marche eza très bien donc Congo support groupe yé aza même moral la population mouvement moko ezo sala existence nango na poto pesa na ba valeur na Kinshasa c'est Congo support groupe so inga na kosi toujours continuer toujours na ba séance na biso question to ndeko mama atiki bana na ndako mais azana balabala mama ozana balabala pour nini Nazana balabala pour passer l'équipe na mboka na biso Congo nzale leki et puis tozota la président abimaki élite a commis éli et place à la population bas sepela ya comme zo nyo azaki élite Félix azaki élite azwa kate moto abimaki éli ezaki Fayulu biso tozaki ba témoin lelo to comme Félix a commis président alors le a commis président azamo na mboka asala makambo sepelisa batu nyoso ya zolanda makambo ya tata oyo muibi oyo atiki batu na pasi ayoka muibi yango nani Kabila komone Kabila muibi anyokoli biso talanga mama mobimba boy nazo souffrir natiki bana na ndako babeti biso na uleri basoda babeti biso na uleri ba police ba continue ko sala bino mabe bazobeta masasi ba policier baboteli député MLC Mbongo $1500 avec téléphone babeti biso na uleri tolongoli uleri tia makolo e bango ba policier bazozwa combien kende na kakokolo otande policier azolala kende na kalufungula otala policier nga vivre un capitaine misapi na maboko azolo na ndunda pour moi si ateka est-ce que ça la kabongo na mboka voilà peuple congolais nous sommes en train de construire toujours avec Kelimbo Makoyoka population ndenge azoloba peuple azali mécontent peuple alingi candidature ya Ronsard Malonda te alingi makambo oyo bandeko ya cash ba osana FCC balingi yango te nous voulons que marche ya lelo epesa ba résultat moko ya bien marche ya lelo epesa résultat moko positif pour peuple auti koloba awa ke soki résultat ezali positif te bakolemba te na kobima na balabala nous sommes en train de continuer toza toujours ensemble toujours continuer Ezo salama bien. Oui. Donc toza awa pona ko marcher. So tozo marcher eza kaka te pona Malonda. Eza pona ensemble ya meilleure gestion o ezo leka na Congo. Na Congo ne eza bongo jusqu'à présent toza na système FCC. C'est Kabila qui gère le pays. Ne eza bongo ne baloba kaka eloko moneli yango pas cité et ozana difficulté à ko garder yango to ya ko gérer yango bien. Bato ba gagner qui ezaki misusu ba o bazi pouvoir ba komi na difficulté à ko gérer même pays. Qui n'a pas comprendre peine bien donc population notamment pour libérer Congo. Toza pour la libérer Congo. Ne ezabo Malonda za individu mais système ne ezotambola la Congo ne ezamabe il faut changer. Yango to ça l'appel na Okito Tongo mon le président. Yenda ezabo Congo. Omoni ndenge zaboye Kasongo atie barrière batuba lekate. Donc Congo supporte et lekate
kasonga tie barrière tala boyongo na batunde bazonga omoni batunde bazozonga oyo eza Congo support tokolekana bana mamba tokoleka te tokoleka te Congo support oye Congo support oye Congo support oye président Okito oye président Okito Tongomo oye tokoleka te Okito Tongomo oye Congo support oye tokoleka. Ok, merci beaucoup. Voilà. Donc on moni population nyonso ezawa population ezolela lacrymogène donc ozomona miso donc mboka na biso ozomona miso nde tozosala donc babwaki babombe oyo tu ne peux pas imaginer yango moni to se retrouver awa ozomona awa bato bandeko bapanzani donc Congo support toujours la guerre donc président Okito tokolemba te tozobunda mpona libération ya Congo injustice ezosalama na Congo epesila tala botala même bino communauté internationale botala la réalité eza na Congo injustice ozwa tobandela bandeko na biso baza à l'étranger bandeko nyonso ya mboka esengeli nakende bandeko nyonso baza à l'étranger bandeko nyonso ya mboka esengeli toza liboke mpona kolibere mboka botala lacrymogène ndenge ebeti kuna biso toza décide mpona koleka tala bisika toye koseretrouve bandeko bapanzani bakongo sapote président Okito tokoleka nini tokolemba te mpe tokoleka papa yoka ngai touti banda maluku bia na président na biso tobandi koya marche na biso tosengaki kimoyibi te eloko ya mutu te tokomenase soda te mutu te tozala marche pacifique na marche na biso tobandi bia papa banda maluku tokomi na échangeur attaque batini biso mais toyebisi Félix lokola ye aza libala na Kabila ya totina mpo baboma population biso population mpe tokokota na basoda tozala arme te mais biso tokosomba bacarburant tokotuma tuna basiati nyonso ya RDC oyo tokufa kaka toli ale bana mboka totamboli tokei oye tokei awa tozokontinue nini tolobaki tokolemba te do barrière efongwamaka te oyo bapanzani bakozo donc ndenge eza boye Congo support groupe Congo efezala Congo efezala libéré donc tozo continuer marche tolembi injustice donc yango moni babeti babombe lacrymogène basalo bakoki kosala oni peuple wana ozomona kuna batelemi kuna wana bato asango mokonzi baza wana donc awa ozomona biso ya Congo support toza awa donc biso toza awa tozosala kaka liti ya kolibere me bato mosusu bakimi na bango mpona babombe mais baguerrier bati donc tozo continuer merci monsieur le journaliste to continuer tika biso be tozoyeba Okito aye mututo lukaka Okito aye mututo lukaka donc tolongi marche oyo omoni liboso awa eza bato asango mokonzi aza liboso wana na siko ozalaki na ye awa na nsima ozomona se Congo support groupe banderole yango oyo eza biloko na wana po tozomona eza eloko ya marche tolongi yango bato nyonso bakimi biso totikali na ma donc bavrai patriote biso tobangaki eloko te nous sommes des vrais patriotes donc tozodéfendre mboka oyo donc assemble na président Oki donc yango wana c'est bon, mais il faut le balancer.
Voilà, toujours à la Tchangou, ils sont en train de marcher. Oui, et nous voulons que les résultats soient vraiment positifs par rapport à cette marche pacifique que la Mouka est en train de lancer.